Bonjour, 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 bandeko na biso, abonné na biso bolanda na biso mingi na groupe na biso la grande. En tout cas, na pesi bino bonjour, bonjour na bino, journée na bino malamu, samedi na bino lelo. Na dit que evoleka déjà bien na ngolo ya Nzambe. Na pesi mbote na boss na nga patron na nga le grand patron, ba patron, papi matalatala na yebi ki yonde makambo. Viens nga papi matalatala nde makambo. Balobi na pesi su mbote pa ya boss shuka baby. Ah, vena leli shuka baby, vena leli yonde makambo. Donc yo pena nde makambo. Na yebi ke kanel na yo vena o petit na yo yo mati panda la patrona na yebi ke c'est plus ça quoi. Yeah. Naza mina koloba mate parce que lelo toza journée week-end. Ya journée pena koloba mingi te. To pesa la ka otomona na makambo yo sa makaka. Yeah. Vena ngai na yoki pasi mingi na problème ozo nika ya Fally Ipupa na vena biso mopao. Vena nga mopao toza pe juste. Yo lelo zo senga mbongo oyo kundela ki ba para ya Fally. Veut toza pe juste. Kovie. Fally a non travaillé par yo. Fally allait peut-être belé à travailler qui par yo pe pour lesquels pour na ba bon moment. Ba moment qui toko na ba moment sengo. Ceux qui ont contribué qui parce que Fally azala qui travailler yo. Comment lelo vie yo comme ko senga mbongo oyo okundela ki ba parents ya Fally. Ceux qui peut te lander lango bien. Vie au sala au kunda pe 100% te. Pour ba kunda rapé mutu mon côté de to qui la réparer. Ezakara haute o contribuer qui na matanga ya bango parce que wana zalaki mwana moko pe oyo ndolinga mingi Fally Ipupa. Ceux qui peut changer ki ba kombo ndenge ka viezo loba. Ezanga nango bongo. Ezanga yo mutalibo to changer ba kombo. Mais ve obeti mabe, ve obeti mabi. Ve tika pena carrière ya petit na yo Fally Ipupa ene kana kimia. Ve ezata ko ki la Fally Ipupa mutema mabe te vie. Lelo zami Fally, lelo pena de Fally vie. Bino muso le kala na ba l'époque na bino bo renya bo sala pe ba grave ya danger. Ezaka l'époque. Lelo ne tolo bla mamba Fally. Mais Fally peut-être azana za capable de pesa mbongo yo voti. Nandimi na nga peut-être que opesa ba mbongo ba danger. Vezonga mu. Zonga bena mu tout ça la pena normal pena ke na koko sa mambo na osala te. Wana za mwana uti na maboko na yo. Soko saki babolamu moko boy po yi pasale lo ki babolamu. Jamais Fally azangisa ko se lo bolamu po yo ozongisa ete. Donc ce qui est ça qui bon parce que Fally passer là comme l'âme. Vietika pena Fally avantage. Tika Fally à l'aise à ça la carrière na ye. Biso nous stolinga ye ndetinga pena na fanatique Fally numéro 00. Donc oya kolobela mamba Fally nditi liboso na nga na boya na ngango. Donc vie pena fongola mutema depuis kala kutu ba ebika vyoza ka mutema na bei. Kala ba ebi vie za kesi mabe batu ba bimarate na musique ave. Fally pe soka bini pe ya bini posa teti pour ceux qui na maboko no ka tam su Fally pe ngo bimate posa mona moza ka teti chanson ma bebele ya mon ke Fally Ipupa bini vetika pa Fally Ipupa l'aise tika pe bela nganzambe bela nge bela mbongo eva gangela mbongo che eli vote yo nani ovio ebani par-ci par-là bela nganzambe ya problème tozala ngoka awa ya Kofi na Fally. Vela nga Kofi zona kiti vanda wana. Na Cindy. Basaka kotambo sitambuso pa kama lwa kizengi. Wana kemboko yo te. Kasi pia pe conseil te. Debi ke yimi dokuma na poste. Tuibi. Yimo zo kombo dike mambai na zo sala. Esopa yi. Combien mbongo ngo oye abimisa na contribution mbongo ya
kokunda parents ya Fally Ipupa. Combien d'administrations tu l'as dit là on peut en bon gravité. Est-ce que nous devons comprendre que ma mère nous a dit que je suis pas bien. Boutique fallait vivre quoi? Siri. Vandana wana bino bale bo vanda mo tala na mo sambali. Vous allez tala la bimba. Eh. Boutique mbala bata ya nani ko? Ya nana ke chope. Oh, boni boyi. Mutu nyonso alekana betapi. Alekana etapi na tana bino, mobali na bino, mobali na yo kofi. Apesa ki makambo na tango ba para na ye po azaki travailleur na ye. Tout le monde logique. Papa e Fally, nga pena na fukami eh. Tapo zo mona ngate. Fo mona nga pena na fukami po ozongi sa mikie na ina bi keza na mikie. She. Boyo kolobela mbala batu ya nana ke chope. Likolo na obeso ayeba ni makasi monde entier na yebi Fally Ipupa te dikapri. Boyo kolobele pa na bambo mwa mikie. Bambo mo zanga tina. Boyo kolobela ngo lelo. Boniko ve. Vi bozo comprendre TV. Wana zo vimbisi ba pantalon no bike oui. Kena lo ba penza zo vimbisi ali bumuana. Vezonga nan. Sali bumuana zong sa ono giga. Ah. Tika na forever na kimia vi. Aba mbonga mike wana sopio makasi. Aki travailler na yo. A travailler pendant tamulai. Asali pe ba bien mo bino mbale boleki na ngope. Koma yo ko lobelelo ko lelo bazongisa mbongo oyo akundela ba para na ye. Ezaka kutu mbongo teza contribution oyo contribuer ki na travailleur na yo. Yo ko lobela ngo lelo te vie. En tout cas tana se. Tika pena mbala batake chopa vivre à l'aise. Mais naibi ke nani Fally abima pena na mission apesa mbongo wana mike pona mbongo mike poni ki jaloux makasi nyoso ko mona bato ke liboso atembo bakara malonga mona bato ke kwenda vutuka obeta ba stade ya malonga obeta ba place mobo mutu nyoso ondime lelo yo kumo lobela mona wuti na libumu na zala pete na moi exemplaire ya mukie ya wera. Oui, c'est un musicien qui belé ba finga et belé ba loba. Mais oui, a répondre te papa na vani na ngwende. Vena wera merci. Vano prepe so vandi wana te vie wana pena e bo solula. Ba musicien e ba loba mabe ba bimane de mission. Mais vena ngiama a répondre répondre te. Ezaka baton de mutu ba répondre vie azwa tenter et avant na quitte à répondre. Est-ce que vieux c'est l'arabe musicien et bola mouté? Vie parce que l'arabe musicien et bola mou. Vous connaissez ça a déclaré en plein air la télévision que héritier que soi-disant Ferré que soi-disant Kingandi via le belangoté vous avez mamba mikie et pas vieux yo kumbisa mo pa même mo pa ngande mais vieux c'est quoi na yo hein c'est comme on a bata vivre quoi vie ah. Tu vas vivre, oui, tu vas vivre. Non, mais tu vas vivre, tu vas vivre comme net na wazekwa. Donc, il nous thème ma belle avec pena na wazekwa et comme bima. Net wazekwa. Est-ce que wazekwa pena ya koke kangisa ba musicien na tribunal. Viens nous thème ma belle. Oui, bah vieux ba ozwa tête. En comprenant petit ou tu parles en comment ba le kanga ka occasion de rien ba le kanga ka boui. Journée bango petit ba le ko wana basali ba sacrifice no travailler ba ndenge na bango pe tia comme lelo ke Fally Ipupa pe bima pe Fally Ipupa et pas na zaki na pour Ipupa mais abima ki mingi abimi lelo te mona ba travailler puis mona ba zo travailler ozo mona en tout cas tika bina Fally Ipupa vie tika l'aise mbongo na mbongo miki na ke Fally Ipupa ozo tsango ozo na ba mbongo miki wana ba mwa miedi mbongo miki wana mbongo mone tsama bende quoi. Si, tika mwana vivre na les vie. Zonga pena, yo sindi, zo wana. Bana ko pesi ba conseil. Ozaka ko yunga. Awate. Yo so para yo pesi ndango ebula yo nanyango. Yo bi bato ba leka na ba couloir wana pe lelo elongwa bango. Komi yo.
Oyo boulega yonde mtoza place on libela en plus tout hollandais li pe yona fali qui ba pire qui ba camarade tombe qui na quartier la terre comment ton mobile nazo bimisa loko salité wana yo zala ki te po boya eloko wana oyo mobile nazo bimisa wana pona si bo solo ko na chambre ke ngapena fo fali afuta mbongo na ngai o na kundela ki ba parana na si yo pe oyebi yango alors vieux solo là sola pena vie sola makasi donc on a passé bela mbote pas ya des mois jusqu'à d'avant d'année pena mingi banda mboka on a besoin des mois jusqu'à mingi on le besoin na obeta ka pena c'était mingi na fait na nzambe vela nzambe vela nzambe umela respect